Mbote na balandinyo soit tu veux ou tu veux pas de la star congolaise, autrement dit Maman Lopango na Canada, appellation bien contrôlée. Est-ce que vous avez bien? Mbote na bino nyoso. Babi oh mama abino, oh ma koko. Bande konanga. Bande konanga. Toka mwate. Toka mwate makambo oyo nzambe azo salela na bavina biso. Baya mwasi. Bon Dieu bien. Dalika na lo babo YouTube, les réseaux sociaux et komi na bondoki. Réseaux sociaux komi na bondoki. Réseaux sociaux et komi na kindoki. La danoise Rita Banza nga zaka na adresse na yo pe zaka na adresse na nga. Donc yo lati sara na ongai masque de vieillesse, masque ya konuna. Yaya yo yebaki muto te ozotumbola. Yaya yo yebaki te ke muto ozotumbola za mwana mama do somi ya bangolo ya banini ya batopoki ya bato kisangani balokele. La danoise yo lobi ke nga na 54 yo za na 52 ans. La danoise na benyo baboni. La danoise na benyo la combien? Yaya oza sur penya ko oya penya ko kozwa penya nini moto ezopela na kati na ngai. Oyiye pe vraiment ko fandi siango obomi yango. Yaya oyebesika bakunda mutolu na ngate ma chère. La danoise Rita Banza et tout l'enjombo ya nini ya média. Yo kasake nga lokona na matanga na koyo osala émission te luvunu na nge. O kasake lokona baki ke osala émission ti après le 29. Après yo tele mono ba buzo ba to ali boso tango lobaka na talaka yo na seka na bi wow. Tango lobaka to ali boso na tali na seki. Na baki na matanga na kolobati. Nadège Ngoma, bonjour. Précieuse, bonjour. La danoise, ce qui n'a ni na 54, yo na 52 ans. Maman, do chaque année, le 25 avril, na fête la maman na une année de plus. La danoise, oh moi c'est à mon délai, yaya. La danoise, oh moi c'est à mon délai. O tika no komo na robe pembe te na mairie tout l'église. Oh moi c'est à mon délai. Yana la taka kitoko. Et lamba ya yo ya $10,000. Mais yanga siko ya $1. Ya so na bike na classé yango kitoko. Ya. Awo koleka te. Ça je te le dis. Ya na lataka kitoko. Atuka na kina momanda kananga. Na kimbanda kananga. Na lataka kitoko. Oko pesa nge lamba ya $10,000 so na lati e bonisa na monga te. Mais so pesa nge lamba ya $20. Ya na kolate lo kitoko na koeba ko classé yango. La danoise. Tango to beba no tu ali boso lo baki ngana bota na papa na fidèle makwakala. Oza sûr. Oana bana soki 4 soki 5 batata 19. Ngasko na za na mwana moko na bota na muyombe na bota na ba Congo. Batu batu na kaka balinga ba yeba oza ke kolonini. Yaya. Ma mère aza muto topoke lokele ba lokele nyoso ba topoke nyoso. Bana malinda boya bopusana. Tala na koyana baki no sala émission après le 29. Na kunda na no bébé Marc na biso na kati États-Unis mais le kola bozoli na bo pousser ngaka. La danoise la kisa kote na yo. La danoise la kisa. Ah on a ça iso ki 4 jours na longoli no makunza te omoni ah makunza zate. La danoise la kisa ka ah ko ke no sala épilation à laser te. Yaya oh moi c'est mondele à solo. O comprendre nga la kisaka mobile nga soka la muki na minute bo yoka ye bo mwa ninga otambola na caleçon ya na zaka nga moko na kati ya ndako soki liwe zwinga lelote soki ezwi mobile na nga avant soki ezwi nga avant c'est-à-dire to ke biso di bulu moko te mutu na ke di bulu na ye. La danoise o yebaki mutu zo solo la na ye te yaya o yebaki te nga kombo na nga mwasi mobile. La danoise yo ko lata bilambo yo lata kane bakato atanga so no bike na commander AliExpress na obimande ngozo bimate yaya. Ma chérie mon frère. Oh moi c'est mon délai yaya. So na longoli boy na tie boy. Moi c'est mon délai. Omoni tai nanga. La danoise omoni tai nanga. Kutu pona tie nini geni na. La danoise omoni tai nanga yango.
Yaya, awo koleka te. Omoni kintumba na o sala kuna na kisasa kuna. La danoise. Na koya. Na moni on dirait nos relati le 29 fouté. Après le 29 fouté. Moto eleki. Bozela s'il vous plaît. Moto eleki. Tout là, oh yo. La danoise, fungolo ba commentaire. Pour battre na pour sortir ba commentaire. Bon, moningai, tolingi kimien, nous voulons la paix et non la guerre. Yaya, fungo ba commentaire. La danoise, fungo ba commentaire. Otuna gite muto ba no solo la naye. Ngana elema, na nyoka mabe. Omoninga, naza elema mabe ya kosakana te. Elema nanga mabe sko na luka nanga ba problème na batute. La danoise, makango ya 25 ans. Yambulo ya lelo na 21e siècle. Linda bibi shipado bo limbisa. Nambula auto komi na ngobo ke nozaka na mobali ya batu pendant 25 ans. Yo fona kanona mobali ya batu boye. Doza no à l'aise yo fona na mobali ya batu. So kinga leo na kabona na la marina, eza foti na yo, eza pona yo. Oyebi ke photo ya mwasi ya papa Germain ya liboso nani amemela ngango n'est-ce pas izayo omoita mosola nanga ezala muto na yeba nini na mama ya botinga na mwana ya botinga tous les 3 téléphones ezaka nango enregistrement TikTok ata na solo na privé ata na solo lino na ndenge ya boya normal ata na solo lino na ndenge ya TikTok tala na ba voice. Téléphone on a tous enregistré. Nazalo quoi police. Ya médias congolais. De la communauté congolaise. Là de nation na bina tia crayon na tia crayon elongi nanga. Na somba ka yango na sale la kango, c'est normal. Céline John kuto tozane na poto awa na Montréal, disons na Canada. Aza mundele me a soki balingi ale Canada nini na scène. Ya modèle ba pota ka ba to Canada ba yebi ba kende na maison labe. Ba to Canada ba yebi. Donc Brandon na yebete, je te fais pas remonter. Je te fais pas monter. Je te connais pas. Alpha Masemba, bonjour. Ah, Kizolana. Lili Bansima. Tala, soki muto afandi bisika afandi. Boyebi makambo muto o raisonner na mutute. Mwana nanga koya lelote akoya lobite. Mais boyebi te o nga nazo sala. Même si je mets ma tête sur les cercueils, ma fille finira toujours par arriver ici au Canada. Parce que comme on a déjà canadien et nandenga qui ça. Laissez-moi vous dire. Akizolana. Limbisa papa. Moi na ta lelo na kufi, ata lelo na kwa iboye ndenge na zaboye. Na beti li baku li boso porte na kufi. Moi na nga ransi akoya kakaka parce que comme on a ye ezakawa. Là dans nos ozandumba ya 25 ans na mobali ya mutu. Mutu azana mwasi ni na kati ya ndako. Yaya, nga lala kanaye na la mukaka na ye. Na ke musa na tike na kati ya ndako. Azala konyo, azala télécommande, azakayanga. Azala télécommande ya climatiseur, azayangai. Azala bouteille ya coca, azakayanga. Azakayangai, ayana lala kanela la mukaka na ye. Soki lobi ko simba kat azala lineti oyo azakayanga azala lineti azayangai yaya na leka mwasi aleka bona koma lokola nina koma lokola vert la danoise o lukaki makambo bisiko o lukaka te tango to sona ka to liboso wana tu le sais na comprendre ki koza mutu moya nketo comment yo mutu za ndumba bulawayo on vivra kana mobali moko pendant 25 ans mais ozo tulkela batu mabala tango yo zo ba ke no mobala mutu aza mabe mais sko yo zo vivre na mobali ya batu pendant 25 ans pendant 25 ans ozo vivre na tata batu na yo pe yo Ferdinand yo tala longi poka oza kitoko na ebite côté ni na finga yo ta munoko musuni na yo pe Ferdinand yo wantumba oza mutema mabe mobala lada non c'est mobala mama Lydie non ba bien so bo teka tembe na ye na ba photo mama Lydie na ba video mama Lydie azane kutu innocent abatu
Ah, moi, non, qui a cause appel, na yebite soit cause à leki nanga, je sais pas. Na yebite. Là, dans nos luka mobile na yo, tika kose abiso ba live together wana. Yo moko live together oza nangote. Siko ndeni yo kende kolukela batu mususu mabala. O pesa mutu libala bo ka lobiso bo potanial. O yo ko bimisango na media. Tango lukela la femme du patron awa na Canada o to ya kanena kendaka na ndaku nena zonga na ayaka na ndaku nanga. O yebi eloko sala o lukela elibala. Siko lobi nango o pesa ki lisu masolo pa batu. Yo moko yo kotindo naza kutu na photo ya tata wana. Naza na photo ya tata wana. Tata ngo chemise elemba. La danoise o lukaki makambo. O lukaka makambo. Lele ti de wow. Lumba lumba ya kese la matini ma David la danoise asala kindumba na kisasa amema yango na poto tala makinu ma David wow fungola ba commenter to mona yaya oti ka commenter fermé pour ani désactiver ba commentaire toko finga na ti okama kanga ba commentaire yo mama mo santo 25 ans mobala batu ndumba bula wayo mungando mo chopi nazoya faut excuser moi kale logo ya ndumba ya salite oyo ya bosoto oyo la mibali bakufa mibale tango ezopinga diki na TV bakufila mibali bongo yo moko yo bakutu 2 fois veve liwa totala yango toyebaka te ki liwe koyela biso un jour mais yo okufila mibali 2 fois